Sikoyo makambo ebandie. Sikoyo makambo ebandie. Toluka bango e. Toluka bango e. Toluka bango e. Makambo ebandi ndenge tolobani na bilo 2023. Boko kata ekokola. Boko kata ekokola. To monde tumbala bosolo. Kasi na lokuta te. Weja litango ya kopunda. Ato bata makionga kopunda. Kabwela mpisa video. Pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo yo katange kanga munoko na yo yo mukongo kanga munoko na yo yo muto Équateur kanga munoko na yo. Pouvoir na biso baluba. Alors pouvoir na bino baluba yo muswahili ko vote Tshilombo te, yo mukongo ko vote Tshilombo te, yo muto Équateur ko vote Tshilombo te, yo muto Katanga ko vote Tshilombo te. Ba mesana nango pouvoir na bango ba ko se voter bango moko balobi campagne bandit quoi. Tous les coups sont permis. Babi, tout la RDC contre le pouvoir, contre le Kassai Power, tout la RDC contre le pouvoir des Balouba. Na minute to déstabiliser bango. Bolela non to beti binote. Pouvoir na bino Balouba mais bisoni nakati. Bandeko. Bolela na mundo kwa mboka. Ah oui. Merci Nabilo Batouazou Bakou ya kolanda biso na mokolo modelo na ezui ezali branche moko to chana Océan du Congo na chaîne Libération et pai oyoto beta kampoke to panzaka to sasaka to sengaka moto ya le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya satana et pai oyo ali ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser pe ko sala éveil patriotique kolongola peuple congolais na bolema pe ko dénoncer l'état ali moini l'état ali boko assassin. Ezali esiko to chaka litono na nzete poete tobenga yango malamu epai oyo tokosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo twali bongo basinzili mpona kobeta kambela kolobala bilo ete ntango ekoki totelema tolatambola tomwetumba po ete tomizongisa na bonsomi bwa biso. Ezali esika oyo totelema ferme fidèle mpona kozela deseko ya République démocratique du Congo. Ezali epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso l'élaboraire oyo aloba na biso beche fouye ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse équipée pour la terre manangana konya dolanga na États-Unis d'Amérique papa nangai ki la me boki da lokondo et femme pekato kanekoto la chabienne maman sociale na plus 49 et puis merci encore une fois là maman nangai maman missionnaire il y a plus 32 namboka nita papa il faut que le moto bakoko lumumba ezui partout dans le monde. Merci na abonner na biso bo continuer pour s'abonner massivement pour kozala ka bongo de cité pe on s'abonner te tchama moloto na Océan du Congo place sur la rouge cliquez kaka pe bolanda ke émission du début jusqu'à la fin pour partager ko liker ko tchaba commentaire bas suggestion pe ba joindre pour kozala ka bongo de cité mon mère de Brno na Autriche. Merci na Big Daniel Ngenda petit frère Zola Charlie Chobo number 1 aussi de la presse congolaise Juka Homme papa Alfred na maman Clarisse na mboka passe na ino ya CNT live. Merci na maman Célestine, merci na maman na Julie na Suisse, merci na maman Samuel na mabolongo la yo, merci encore une fois na papa nangai Michael la Flonsa na maman Célestine na Flonsa, maman Célestine locale mais dans les États-Unis d'Amérique, Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie, papa na G3. Merci vraiment na Charlie Chobo, Daniel Ngenda, le Big Apollinaire, ya na moko mona tongo, ya leme tongo. Merci encore une fois na Kilata na yope mama Jovi, merci na ba mama ya moto mojali mozima mite mama Jawa. Assalamu alaikum ba pour amento ngolano bon dia botar de bonoit na émission comme la bilo to Hollande biso en direct vraiment na to ko de la kaka mama Florence Matondo Mido koko ya Florence Matondo Mido mamour azali pe kolela mama Fololo wani ni mama na ye vraiment on est ensemble pe na kolelisa mama Adolo na Suisse ou fait mama on a Kinshasa vraiment yako vraiment ko ça pe malamu bo benga na ka ba équipe associée à Océan du Congo to benga pe mama do o abongisi mama na ye ba o pe ba yebi mamour mana na ko nyade na ko benga po ite koko ya Florence yepe comme na ye Florence Matondo Mido bana ngola tozali kolela mama Matondo Kembi azolela ndeko na ye Olga Chara azolela mama na ye ba Pauline
pe bato baike na chamantou na rom bakolela maman Folobo. Vraiment merci Nabino pe banso hein petit frère Zola petite sœur na France abuza penza ebele obobera kinga maman Océan bakanga kio maman Océan eza problème nini pour la mboka tozali wa to soutenir en tout cas soutien Nabino tozali na ngo penza posa Emmanuel à Toulouse maman Elo na papa Toussaint na France pe bino banso bako tozakala bino elongo en tout cas papa mapasa partout bozali bino bozobenga biso numéro na biso tobombaka yango pona makambo ya boye en tout cas lisungi na bino tozana ngo posa ba maman missionnaire équipe pour la terre ngamo konzi d'Angleterre papa Michael bino tout auto tozakala bino en tout cas pousser zali parce que vie auto zo mener eza malamu te soki toza ko s'exposer pe boye pamba te tozana babisika te tozana babisika te bongi pe mutazana esika moko boye o ayebi kende na batami na nga boye na fandi nano ezali ko bata mate ya koki mate mais vaut mieux reculer pour mieux sauter parce que boyebi ete maboloko e ali bongo maloko e ali polele kasi tango to koloba bosolo esengeli pe to tambola ka pe lokola bato yango to lobaka la bino bandi kola biso ba congolais bozali na droit ya ko soutenir ndenge baninga muso basala ba soki pe tumbala biso tikino lelo e ko longa te parce que bino bandi kola biso ba congolais toza diviser boni bisimo moke toza diviser po ba oyo basala ba x ba oyo basala y moi moke na kondima mwana mwasi oyo ya Félix oyo pona nini alobi bosolo alobi na bande ko finga bato mususu po biso tango to bande ko loba ko finga biso ba lebolo jwa ba nini ba ko traiter biso ba enende ba bande ko finga ka ba ndeko la biso tozaki na ba kati to mais tant à comprendre que côté la biso mabe ezali ye moko pa mi telemi donc ennemi en vérité tant à telemi pe se ko lobi te na kotika boete parce que pa na biso moko bosumbi na nganda alobi. Alors il faut tout l'anda par exemple wana. Tant na ngambo na omoni mabe moko ezali il faut dénoncer yango parce que to lingi mabe te nde na kata ko bomba ka mabe wana ndezo sala biso mabe. Alors en tout cas bilo bato bobengi bilaka pe hein et les kakate soko moni osala ngote c'est pas un problème bon na nzambe. Mais tant on a ki ko kosunga muninga zalo kwa maman. Zalo kwa jolie zalo kwa ba maman missionnaire. Moi moki obozala ngoto zaka ngo posa pona nini. Na moi maboko to na otambola zala mo eloko bola ko zala facilité moto la kei. Ata balanzinga menazo kima. Po batango eza batate to tika ba prendre la biso bon batango eza batate ba découvrir biso batango eza batante ba yeba ka biso parce que tango déjà ba oyeba biso eza défaite bilo ba mona ka océan na biso azali te déjà na maboko la bango na zali donc en tout cas egoza mala mais to bunde tumbala biso bolande ndeko la biso ndenge ni alobi pouvoir eza ya biso ya baluba banani bazaki ba tribal est-ce que zaki biso te ba mais le pouvoir ba luba biso basket parce que bango bazaka ba accusateur bango ba yeba akati Mobutu alingaka Kasai te yango atongaki te. Kabila alingaki bango te yango atongaki te. Mouze alingaki bango te. Félix aya alingi bango marche mumen. Eloko moko esalamite. Est-ce que ba okanga bango? Est-ce que ba okanga bango? Est-ce que ba okanga bango? Kande eza na ngamba ite pesa. Kabu ya cha vidéo. Bonjour peuple congolais, Blaise Loumou, sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple à UDPS. Naekobele la car rapide lombango na tongo oyo pona makambo etaliseni. Président Kadima, en tout cas président de la République Fatih Beto bimisi mbongo ebele pona sa ba congolais ba sarole massivement. Abimisi mbongo ebele pona ba élection oyo. Mais Kadima, je suis tellement déçu. Pourquoi? Ngana zakaban kite. Ngaso mamoni maberon na ngeza ko dénoncer. Kadima, na ba centre nyoso tu machine moko. Peba machine ngo zo calé. Peba machine ngo zo kanga ba photo bien te. Mais za nini ba aventure nini oyo lingo sala. Kadima, avant boy. Ba aventure nini Kadima. Oyo zo lingo sala. Na centre moko. Surtout na mateta wana ba centre machine moko machine ngo pezo calé mais batu bazoya boba bayoki mbele ya chef de l'état ba sarolé pour ba voter utile. Mais pourquoi ça Kadima tambola na ba centre soki na kosi omona Kadima tambola na ba centre ozwi mbongo ba machine moko pona nini. Pourquoi ozolingo rendre biso mauvais service nano bandeli boy Kadima, bongisa. Ngana za bankite na kolie pa batute. Na yabisi yo Kadima kenda ko bongisa. Tambola na ba centre. Na kwa ina ndekolanga. Boyoka solo kanda na UDPS. Bana kanda babi bango baza ba torchon, baza ba poubelle batu mususu.
excuse bakuya baye kolia mbongo. Mais tout sur la maman qui prend des commentaires le bail maman c'est ya to landi before mais to yo ki pensa et le comment la commentaire ça était de ko c'est que yo na classe dissertation ça la qui a monté. Bolimbi c'est na moni dissertation ça la qui a monté. Pour la dissertation, ba lobela kamutu la soukate. Yo doit développer. Aujourd'hui, l'argent et le bonheur. Mon tasu tu c'est qu'on yo ko la sur l'argent et ça bonheur le lenge nin. Au bandi l'introduction, au développement comme la conclusion. Donc ma yele nde outil na yo. Les riches maltraitent les pauvres. Ya su tu before asuki neten oh wana oye sepele si muso ba congolais poto ye ba ke loko ni elekaki na mboka. Donc on suppose que Kagame a raison ya koloba ke ezanga te mutu la lukaki bino nde batu boyaki vers là yango moni before ayebise biso. Pourquoi? Parce que élection e monanaki ezaki élection Martin Fayulu m'a dit de mutaganyaki peuple nde mutaganyaki mais loko ezaki fele Kabila tali bwaki nde na ko bwaka wana abwakeleki bato IDPS nde IDPS elingaki na loba na bilo likambo yo te nkane konto bakulaka losako bakulaka boka likambo na loba te na yebisa bino ke Félix azalaka na posa azui pouvoir abalukela bango bato bapesaki pouvoir mais problème ya mabeza nini parce que ya azui pouvoir abimi Kayen quand Dieu azo révélé nga na ye koloba yango. Mais mutayo kinga te ba traiter biso de ba traiter biso liboma salité ndumba ndenge ka bango ba finga kala ba mais lelo monoko ya ndumba ya moto salité ya moto ya mabe et pesi bino maloba ya malamu to ya mabe mais bozo nga quand même na raison na ba di Félix Arosé lo te pon zamba te bete eh li pamboli anzabe te nzamba ko sarate mais lokola nzamba yoka kanda parce que yemoko akita l'incarnation de Voulous akita Voulous s'est réincarné akiti pona ko libérer Congo ezalaka libération ya biso peto kanga ba pioto beta ba adversaire tout pe Congo ezo indépendance réincarnation Voulous ekiba akita na nzoto na limité avara au banque pour bureau peto mona bimoniseli pena mona kabimoniseli pe Martin Fayulu m'a dit a mona bimoniseli akoloba te ke makambo la te ne fort na ye moko ta mona makambo ya nzambe a mona ke te nzambe azala mabele. On se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le mensonge. On se manque pas yango to kopuka before alobi ye moko nda kendaki na ko pesa minere mais osungana asunge contre Kabila na bosani ke Kabila na Kagame baza mutu sekele nyoso oya bandai ko sala e bandai ko yeba sekele nyoso oya ko sala ko kamo ko yeba e bandai ko yeba ne pa ya nani. C'est vérité yango les akita d'accord alliance mais simbité loko les simbité et sengeli Félix aya ce ko vers population pour atika ko boma peuple ndenge ba okufa pour combat oyo tiezo bundana nazo semboela yo pe bato musuba yo ka pe bato nangate tibi guerre oyo zo sala mayango moni tamba mindele bazo ko kokota ngote bazo le beza guerre ya congolais contre congolais parce que ba yebi que Félix nda za hauteur ya guerre oyo za na Congo po yenda kenda ki vert po ba aider ye abalukela Kabila akanga Kabila sans koyeba ke Kabila pika wapi Kabila sali ba Russie Kabila sali ba chinaise yoko balukela mutu asa tongi ba communion il fallait qui a préparé terrain yango au monde tozolo bala bilo bino ba konzie bule bilo ko peuple buzongisi soki buzongisi te peuple akubenga na bino ta ekoki mutu nyoso aza na dette contre la population congolaise c'est temps yango à se repentir parce que peuple akobenga na ye qu'il pleuve ou qu'il neige parce que pe ekokota te soki congolais revendiquer ba droit na été
C'est ça le vrai problème. La minute Félix est à concéder. Bango pe bakoluka Félix c'est un problème ti bako coincé parce que si ko ils ont régné accord ya M23 kabu l'homme puissant ta on a le babo o tshela mukanda ya les 4 jours o esengeli biso nyonso to vanda kimia to kanisa poto so élan ya ko bunda ya ko continuer na ba matambe ya bakoko mukolo wana M23 les autres dans lettre. Na ebité so yoza possible que la papa la biso la mukongo ya ngami ni na lobaki par rapport à les 4 bon tous. Ba maman bandeko les autres c'est le 4 janvier 2023. Le 4 janvier 1959. Ça fait 64 ans depuis Makila ya Bakongo était etanga na Kisasa. Ça fait il y a eu 710 morts ezaki Bakongo. Qui ça c'est ça qui mboka Bakongo. Dépendant pas de Basengango Bakongo, c'est la Bako qui a demandé l'indépendance. Lumumba bakanga ki alaki na boloko. Ayibaki mbongo na bralima, polar les Rwanda. Et alaki na prison, alaki kunate. Donc Nzezalandu mutasalaki abako. Et bakende ki na imika bakoma ki mokanda na gouvernement belge, basengi indépendance. Bakeyi, bango va répondre que ça le meeting le 18 passe les réponses. Alors bango va lobby kuna imika dipanda basoda baye ba beti ba soda belge baye ba beti minduki ba bomba Congo. Et Kasavubu bakanga ki ba police nyonso abako bakangi 28 mutu moko bakonga ki te mokolo wana ezaki Kasavubu. Nyonso bakangi bango batia ngona Kalina. Kasavubu bakimisie na labeloya. Balia ba bomaye. Bakimisie couvre-feu d'excès mazoluka Kasavubu. Lumumba laki wapi. Tumba loi ba démissionner aux professeurs te oyebi vérité te ya histoire. Ba professeur ba Congo eza ba uwa pona bino bolingo koma histoire ya solo te o ya dipanda mboko eza soni ba Congo. Vraiment eza soni pona bino ba professeur ba Congo ba malhonnêteté intellectuelle puisque ba koko dévier histoire boete. Parti politique ya MLC wana ezali ba Congo bato asalaki yango elaki mouvement national catholique batie mouvement national congolais bapesi elle ya Lumumba elle c'est ya Kalonji. Alors où est le sérieux? Les gens qui sont sérieux ne sont pas sérieux. Merci un de Dieu au mes. Merci bandeko langai na banzi mokanda wana eza wana liboso boko tanga yango bango bakomi ko récupérer na accord na bango ya Angola. Alors accord angolais zo sala musala mais bunagala balongwete bazo ke de progressivement ko zwamba mboka ce qui FARDC meki bango bataki FARDC parce que FARDC jusqu'au preuve du contraire Félix yemo ko lobaki azana l'armée té ya ngwa kenai ko senga aide bo ce ko Félix azana armée té soutien FARDC o bo soutenir ka FARDC wapi c'est que vous soutenez to ça ko soutenir M23 sous FARDC. Donc tout le bac général wana ya Moniki azaki na raison. Ya kolobake biloko ya FARDC ndekendaka yango moni ba pesaka biso embargo te mais balobaka la biso notification ya lettre ya biloko soki ezobima na Congo esengeli biloko lekendaka na Congo enobo komi ezokena RDC mais ke vers ba M23 o baza ba agresseur na biso. C'est ça que moni tozokoka constituer te nani ndazo bundisa congolais. C'est par là au moni before a lobby tala makambo oyo accord yango. Donc et c'est là ce que le Congolais à comprendre que quelque part mindele babandako monango louche attends tozo yiba Congo mais nous voulons pe ba peuple na base la kabia po biso to zape me yibi ya malonga. Mais comment voulez-vous peuple aza riche o azo pesa biso minerai azo pesa biso biloko la tozo ko industrialiser par la biso mais peuple wana aza sous pauvre pays wana aza développé te et c'est la crime attends bandeko la biso miso mindele ba ko wanga ba ko linga biso te po tozo nyoko peuple wana c'est comme ça comme ki mondela lobaki il faut bon notifier. Donc ezalaki embargo te be balobaki ka lettre na bino tellement ezo comme ma RDC me bibundele ezo kene la RDC te to kopesa bino le sous te so ki to moni clarté. C'est par là le la biso to saka embargo non. Donc quelque part biso moko to za ba décider te mabele la biso. Donc batu mususu bazo yokela ka biso mawa bazo aider biso selo bango et côté ba congolais to ko ba mpumbulu mama jawa salam alaikum na banisi. Équipe pour la terre tozali e bosunga biso na mwa moki oboso akande bosalaka voilà pour ça.
bande kolanga bon soutenir biso tant toi na makasi bon fengola biso lobby ji fendelete la raison du plus fort est toujours la meilleure boyebi politique à Congo toi ngbelete toi la kolia te lotili ki te maite mutu moko ta kondimaka tout moment bazo menasaka mamane bazo menasaka ndegole bazo menasaka bongo bongo ya tikala ka bongo alo bakala bato ba nkindi atui ça va pas marcher alors tous allez kosenga soutien na bino to sunga na poto bunde tumbo e malamu et tumba oyo saka tukubianza to côté le matin po bato to bundisa bango bala misolo et prévenez bien mo boyo ka ba détournement au sala ya ba million ebe ba million mais ngana yo mbele ati lotili ki bo mona ndenge sala biso bo consommer bongo pour la comme ngala suka pour na ok bande ko parti ya 2 personnes et ça parti ça li passe politique ya pongi ya ba bébé oyo la muka e ko sala biso na Congo ne fait pas ça tout tele mabiso balance tous soit décision ferme ya ko boya maponami oyo ko pesa biso le côté lelo na ba centre et elle est pas si peu ma bande ko ngai maman missionnaire dans la place fondée anita baba il faut que moto ba koko lumumba bana ntesa landu bon soutenir biso toi la personne bana ba kingoto bana ba polo ba kito bana ba patriage 57 ba we bosana bomo e bo soutenir combat la biso combat ya ba valeur et ba papa la biso yo ka sonia modèle na mbongo e bimi ebele pa ya Denis Kadima machine est calée ba yebisi bato bodonga to bongisa machine bobo bisanga les 30 ndé bakokata ça c'est pas la tricherie oh elle ba ko kena processus ya négociation yango moni bango ba bito boy procéder ya siège vide chez zango za la vie d'été bobo yebisanga siko chez zango loko eza vie d'été na inda ko vanda na kiti yango bokonzi ya nani yango to lobi tout congolais tout se préparer en conséquence tout congolais to lata ba valeur pe to bunde tout na suki si polo tili ke ça la défaut ngai na kei biso na bilo to kutana mukolo oyo ezali koya soki yeso abombi biso mais boyeba ete to bunda etumba Félix akotika la kopesa bino maboko te akotika la ko sauver nation congolaise te akotika la koyokela ba congolais ma te poye azali na dile na bango oyo sengeli asilisi yo congolais conscient tozo bala ba oya mayele ba belole te ba batala ka batuli kambola sasa pato te kuna lokolo mabeme ata ba yebiso bakamba solo to kolobela ba congolais conscient ba balingi mboka ba bazana besoin ba valeur na bango zonga misana na bango tambola malamu ane oyo ezala ane ya malamu Rwandais a konza na Congo te po ba kozo ba poste ba kozo bokonzi po ba ko intimider Félix mais yo oyo zolanda nga sika sala moto na mayele tika nzambe apango. Merci na Kabouya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi c'est électrique. Merci na Pape Djé directeur recherche stratégique. Merci na Sani Mokonzi pareil de ce tout coup la ingeta. Nani Mokonzi peuple. Nani Mokonzi peuple. Pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Soki za bongo telemayo kanga to bunde tumba. Peut-être to so ba valeur na sinon 4 fois kukao. Que Dieu bénisse la RDC.